tata okatani ba devient plus likamba lukubika te namoni Dawidi akatani nani mosusu nana Juma Lobate kolongola papa Molisho toujours nani ajui maloba te papa Mbola asengaki maloba papa Mbola na banza mbuta ale alungwa yepe akotaki kala me azo loba te ndeko papa alungwa bazo ya nola te bawai kaye to mama Afrika nazwi maloba papa alungwa boza koyokanga merci merci na sengi nanu pesi mbote na batu nyonso bali na conférence. Donc, apport nange alaki sur plus à monsieur Lukubika pour à propos nazana besoin il y a réponse par rapport sur le plan politique. Nazana besoin na yeba jusque là église kimbangiste sur le plan politique. Apport nango et apport na bango eza nini et puis basali nini jusque là. Parce que parmi biloko oyo kimbango asengaki politique pe zalaki na kati nalingi nayeba apport na bango jusque là eza nini. Et puis en ce qui concerne aussi wana eza kaka point pour na kopesa un peu réflexion sur le point il y a période transitoire parce que bato bakumbami na église kimbangiste il y a longtemps na bana bilaka ndenge baye il y a toujours une période transitoire. Période wana transitoire c'était juste pour faire idée na bato mususu bazo qu'il faut oyo kufa oyo ya non parce que pendant ces périodes là il ne faut pas qu'il y ait un vide ne doit pas être là ezali toujours que no makaniso ya sika ekoya ofanda likolo ya oya kala ndeko apporter changement donc ezala te que no bato bazo kanisa que oyo kufa pour ça pona kokangama mpe na oyo enfant noir alobaki que jamais bakoboma église po basala église mosusu. Ça veut dire qu'avec le temps makambo ya sika koya kovanda na oyo ya kala eloko na eloko ezalaki na moment nango mpo na motuya nango donc avec le temps oyo ekoya oyo eza koya ya sika ezoya mpona ekonza oyo ya kala. Donc c'est un peu ça nazozela vraiment réponse et pas à M. Lukubika par rapport à apport na bango ya église kimbangiste sur le plan politique. Ok, merci. Matondo mingi. Papa Lukubika nakanisi metuno ezo yere pa inayo zo koma yango nasa la tour mpo to éviter 6e guerre mondiale moto mosusu à part papa Moisho toujours et encore oyo nana robite est-ce que aze amiye banisisa mpo akamata maloba namoni papa Lukanu ozali na biso mbuta Lukanu nazobelela oze na biso yambala isato mbuta Lukanu okozwa maloba tote kolongola bai oyo nano balobite totie pembeni papa Molisho moto mosusu azeli onano alobite ngai pe nalobi mwakala solo napesi emotion na yo zambwana. Merci parce que lelo bandeko nyonso bosili koyeba ete ngai naza kokamba te naza nanga mpe kaka intervenant lokola intervenant nyonso mais question ya suka oyo ndeko ale alungwa auti kopose awa na koprefere eza deux questions oyo ya politique na oyo ya transition nga banza bino nyonso bosili koyoka deja komba transition pour la première fois ekomi kobima awa na makambo etali religion na Congo komba réforme uti kobima apparemment epesi matata to teste yango na 2014 ezo simba te siko moya sika eza kobima wa transition alors eza photo redéfinir yango mena émission oyo ekokate toza obligé to vanda calme to meka mpe kotala entre remplacement ya mo réforme na mo transition wapi oyo ekoki kozala vraiment kozwa bisika donc wana nga na déclarer mbuta Lukubika kozongisa question ya transition te to phase transitoire te wana tikela wana bapa kundungu ba analyse yango bayeba koma ekoki kokita na niveau ya bapelekete nde niveau ya pelekete ekoki kozala analyser parce que eza na bacode mwa mingi na kati wana eza pe na basecret mwa mingi oyo tokoki kolinga te monguna ako yoka yango donc toyokani ndeko alungwa nga na répondre ok oui na permettre question nyonso posé
mais oya question ya transition bato misato babimisi jambo wana phase transitoire transition na bloqué yango na rejeté yango. Mama Afrika nazongisilo maloba matondo mingi metoyekoli te mpo le but ya exercice ya lelo ezalaki te zoba lokola ngai nayekola. Le but ya exercice ya lelo ezete mabomami ebima libana. Le but ya exercice ya lelo ezete moto na moto atala bipai nini abetaki libaku mpo akena liboso. Bongo tata atuni motuna na papa na ngai ya bolingo lukubuka. Bongo yo olobi yo yanola na monoko na ye mpe okati yango ndelo. Donc yo moko mituna na motuna nga nazotuna yo. Est-ce que yo sungi tokena liboso lelo? Na éviter yo moko yebi. Bon, na va okende na répondre pe kobosana te na eloko nyonso na groupement nyonso batu ba responsable o babengi ba leader na mot français ezanga te. Donc toki kozala 1000 awa mais faut toujours qu'il y ait quelqu'un à coordonner lokola yo za coordonner abiso suzaka kolanda yo. Donc soki ngai mutu naza beaucoup plus prominent na makambo etali mfumukimbangu na niveau ba media na biso na côté ya bana bilaka, c'est que il faut pe bo pesa ngai moi responsabilité que soki na rejeter les cambo soki na promettre bino c'est que na moni ete ngonga ekokate ou bien c'est le mauvais temps ou bien temps ekokate poto kokota parce que na yebi ete za kosenga ba détail mingi tokota na mozindo mingi ya phase transitoire biloko même na politique boza kolanda ngo boza komona koma Kabila azolinga asala gouvernement de transition et puis ezaka kosimba te c'est que tout ce qui est transition lingo ba changement et tout ce qui est changement mutu nyonso te azalaka après na changement sinon il faut préparer d'abord bato na changement. Voilà pourquoi on a rejeté yango. Mama Africa. Alors na abe Pardon maman. Pardon, nazolaki na parole parce que na katanaki batterie. Nasalaki erreur na Foko likambote na kosenga na biso mputo yokanaka ekolinga ete to lobaka biso nyonso nzela moko boite to komanaka na nkuku etikali lokwa atesekeli ya mama na baba na ye. Papa Dawidi na kopese na yo maloba na yo mpo solo katanaki bongo papa chéri uti koloba awa te usengi maloba me ulobi komo na yo te soko bozoloba makomo te bolingo zolekelenga mingi nazo ebate nani papa nani papa Mbola na bombi ona motema na bosani yo te papa soko papa Dawidi asilisi bongo yo kamati maloba na yo papa maton papa Dawidi oui maloba pas. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est bien de dénoncer les carrément, mais total, parce que tout ça focalisé sur Papa Simon Kimbangu. Et Bélé, tant que Papa Simon Kimbangu, en 1951 à Chikibiso, bon, disons, bateau, Monique, non, bon, Biso de Yébika Chikabiso, Azanaï. Mais, parce que les un mouvement avant la reconnaissance de l'église kimbangiste mouvement wana bato pe ebele banda ko se revendiquer na yi oyo bazalaki d'accord na papa Diangenda te to yebi ba fonda ba églises batongo ba yebi on peut prendre des modèles on peut se référer batala nini bakinde ko sala quelle idéologie ba bimisi oyo boko zala exemple ou bien un modèle pour la société tokoki kotala parce que ba église yango ezali eyebani donc après tout ça les différences ba nani baza égaré ba nani baza na iloko ba nani baza na modèle après là wana tokoyeba parce que il n'est pas question ya koya ko rejeter ou bien ko dénoncer ko finga ou bien salir mémoire ya bato ba leader n'était papa Diangenda sans que vous en avez référence. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je prends Papa Simon Kimbangu, un personnage spirituel, religieux. C'est vrai que la spiritualité, la politique nous suit, mais moi, je pense que le problème est africain, et ça d'abord spirituel. Parce que je ne peux pas admettre que Bisso et l'eau, ils ont Bisso, ils ont invention technologie. Tant que tokozala na nguya ya ko inventer tokozala à mesure tokozala ko
pour imposer le Makam. Parce que là, si on était colonisé, parce que tout ça, comment on peut admettre que moi, minorité ya bato, ba uchi na mboka na bango, ba yi ko coloniser majorité ya bato. Donc, biso to zanga kinguya. C'est ce qui est là. On avait perdu notre génie. Génie, on a pour nous retrouver en gros, ce n'est que par la voie spirituelle. Oyo, biso toza, babanda ko enseigner biso, tozong sa liaison spirituelle na biso oyo zalaki rompu. Mais maintenant, toza na processus, il y a ozong sa liaison one. On entend dire que bakimbangis, bamema bato Tata Dawidi na kati yo ozokena na biso nano kuna mosika tango tokokoma na mazinvention. Biso totela minano awa lelo fika awa mpo toyeba mabulu nini etimola makina sima na biso bongo biso toyeba na kotimola yango lobi te mpo tokena kuna na mazinvention. Donc yo pingwisi biso aussi longtemps ti na sujet oyo ya lelo mpenza na moboku na yango tosusi nano kokwambeya no nyonso te. Alors soko tobrûle mazita mpe boyi tokoriske ke todevie ke sujet solo ozomona Oui, je vois, mais tant qu'on parlait sur Papa Simon Kimba, bato baye balobi ki non nakosenga tokoma na bolimbisi. Pardon, beaucoup de paroles. Une minute, frère. Et ça parole Maman Africa, s'il te plaît, na sengi bolimbisi. Na ngai na Africa, zanga emotion. Shenda na molisho mwana. Ngoya bawai. Nangana tuna Mama Africa, nangana loba boya. Oui, si je Mama Africa, 12 millions ya ba Congolais bana mboka bazokufa na est. Tokofanda na radio tozolobelaka kimbangisme. Est-ce que vraiment c'est solo? Ou bien ngana comprendre que ba Swahili awa toza les bienvenus te eza radio kaka ya ba Congo, ya Bangala, afena moni eza radio to biso ba Swahili tozala awa. Eza discrimination ne na moni yango. Inévitable, aux autres, c'est la parole. Kimbango. Et ça veut dire grave. Et puis, ma parole, na ba Congo, Bangala, bolingi Swahili, alors ba te, bolinga ba Swahili te, boza ba raciste, boza ba régionaliste. C'est problématique, parce que c'est quoi, Gambouana? Mama Africa. C'est un problème dans mon toit, ça n'est pas si. Azole balikambo ba Swahili. Na Congo ba Swahili ba existaka. Swahili uti wapi? Kiswahili za mbuno kona. Pardon, papa. Biso na Tanzanie, wewe bamaka na Zambie, wewe bamaka na Kenya, wewe bamaka na Arab, wewe wakino ba Swahili. Umoni ko yebi histoire mboka na yote. Bolanda ete maître master ko ba Swahili Congo. Bolanda ete za jeune aye, Bolanda ete za jeune aye. Bolanda ete za jeune aye. Discussion Bolanda ete. Master, pardon. Bodila na yanolai. Bodila atuni motuna ipesaka betumba te. Bangala bana lisisi moko balobi motuna ezimesa site kasi eyanonde bimisaka bitumba. Bodila te. Ngai pe monoko pe elalaka te. Papa Morisho. Fongola matoi no malamu. Mpo eyano oyo nakopeseke yango defwa te. Yango anefosi mangolelo. Otuni ti soko nakosala na discrimination. Mpe olobiti tozo boya maswahili leka mote yoke yonana papa na jena maswahili probleme soko mokete na mimi nasemaka swahili aujiulize sema kama mimi naifundia wapi hapana okay donc c'est pour te dire na jena ma probleme na maswahili te radio oyo eze ya Bangala te mpokolo radio ye moko kutumo yanji oyoki bayanji lero ao eloko te kokanisa titi bazopesa maloba be na makongo non pas du tout mais tour ya liboso na senga ki obolimbisi pona monaki yote nde sika awa mbala oyo na yebisi yoti boye effectivement na komi kosala yo discrimination mpe na koyebiso pourquoi nga soko na fe likambo na yambolaka papa biso to akabilombe na libota na ngai
nazosala yo discrimination papa parce que ozali trouble fete moko natalanga no boye te oze na bizaleri ya mwasi yo mobali mobima mobali akolobaka mpamba boye te mobali akorepresente ke maîtrise yo oze ne maîtrise te mpe oze mobali oyo bakoki kobala te je suppose je soupçonne et même je confirme te okozala wana oza be mobali oyo aza mojemba mpe basi bakokimaka yo likolo na wa papa boni mais prends-toi en charge, représente la maîtrise que tu dois dégager en toi. Comment est-ce possible, ngai moi sina le kayo na maîtrise boy papa boniko? Comment yoko yaka ko tiaka baninga woko boy? Ozo mema biso kofili boni papa. Boni ango pe boy. Beyo, me kolonyo so beyo papa e. Yondo leki biso na njunju. Ntozo meka molimo njunju na yo epai na ngai. Papa nakamatata na susu kaka. Soko nako bonela yo nako pakala yo mafuta ezete tempo nako banga yo soko mokete nto pe na ze yuma bangala bakayuma te nga na ngbandi alisala yako naza mwana na njoloko oki papa ibanda to beta na ma nde wana ngai nazaki lumbe soko na kiti papa na makolo na yo na pakali yo mafuta na lobi papa vanda na bombi yo jokere na motema mabe na ngai nde wapi nde yo moni tinga na bololi mpo yo binera nga na moto nani arobaki boy ero kote je suis une femme comme tous les hommes papa koyo kangai na mongongo te je suis une femme comme tous les hommes keba papa kosanga sumo sukusuku te mpozo koti sangai ma distraction ya makamo mpamba mpe okei moseka na maroba na yo vous êtes des racistes bolingi beswahili te yo zo bunera Congo mpe ozo ya kokabola bana na ngai na Congo de quel droit te le permets-tu depuis quand Congo ngai nazo buna mpo babana nanga batikala liboki nazo tala ekolo na bango te yo ya ko permettre ke bomoi na yo eloba na ngai te balingi baswahili te à toi tout seul tu prétends représenter tous les baswahili quelle prétention quelle outrecuidance papa ne te le permet plus jamais parce que je ne te l'autorise pas toyoka na kamala to sangai na kotosa yo yinangai na kolinga yo me botosi soko pesi ngai yango te nakoya na libenga na yo na nkope na ndema na mwanda mwakanza na eko jwa botosi esingeli na ngai papa eluta ndero te boniko boni yango pe boni merci papa David ngoyo papa zongi pedio maluba na yo merci donc merci donc tobanda koloba tozala na ba tout à l'heure les pour et les contre quels sont les bien fondés, les modèles qu'on doit suivre pour que tous là na salut. On doit avoir un salut. Parce que je me souviens, Nazaraka curieux, ce qui se passe en Afrique, l'on sait débat moko, il y a na Kisasa, par quelle voie nous aurons le salut en Afrique. Donc, bisope tozala à peu près na logique wana pour que tozala na modèle toyeba ke non oiza mabe oiza malamu no oitokola mais vraiment toza déjà moi mikolo moi tant to débataka olakisaka kaka et carrément parce que là c'est que je sais bon ba tu ebele baza na rejet ya ba mindele na Bible mais tu vas éviter que quand on parle d'un homme de Dieu qui est venu. Papa Dawidi, papa. Yo memi biso encore na troisième dimension autre. Il y a débat où ezalaki ya bisote. Comme je le disais précédemment, il y a mbote papa nanga bolingo molisho ya kopesa nga maladi na foloni. Il faut totikala na débat. Mpo tozali awa lelo na mopaya nanga monene oyo nga na yabi na ndako. Oyo pe afongoli ngai boy na beyano na yekoli mingi na maloba na ye. Elongo na babana nanga nyonso. Sika soko kotisi biso na ma dimension ozo kotisa biso o ezenano ya biso lelo te tala bipai wapi tokobunga alors ngai na kosenga na yo papa na bokitisa minyoso soko konima natika yo o réviser ki encore o lamberanga penze ya no na yo concernant sujet ya lelo concernant metuna o tozo tuna nawa et non pas dimension ozo talisa biso bongo tango ojwelinga beyano wana papa ojongelinga ina oyamba sans problème mais nakotika pe yote o yambo to silana d'accord yambo to silana papa
okozala opesa ngai maloba na ngai opesa ngai biyano mpona yekola. Mais papa, maman Africa. Parce que papa, je suis pour les hommes, mais attends, soko bengi ngai papa Africa, bengai wana likambote nazo ya nola oui. Non, parce que la landi papa du kubika. Quand on s'est d'accord tango lobike non, l'église Kimbangise, biloko ebele, faut ba longola, boina. Là les gens sont d'accord. Mais ngai na la kisi likambo oui. Et belé ba bima na l'église Kimbangise, ba kinde ko sala ba mangomba. Est-ce que peu modèle wana ya bakende ko sala eloko oyo bakoki kozwa oyo eleki l'église Kimbangise? Quelle proposition basali? Non papa, nous n'en sommes toujours pas là. Le problème ici est clair. Dès le début, la couleur a été annoncée. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, papa. Tokoki mate, torobaki na malembe mpe na pete. Pouvoir epesa makanankama, place na Kimbangu, fumu, na kati na conception pratique de gouvernance ya kimbangisme. Na kati na makamona fumu ezewa papa tote pate tokena nyoka te lelo eze tozolo bapwaliri mpe na malembe mpo bato tu bayekola to bimate ngai na botoli onano maloba na tiki yo mpo nebite yo poze na ma vérité na yo na kotika yote na kojongela yo mpo pesa biso yango oyebisa biso yango bien na keibo epa ya mbuta swadi papa swadi bolimbi sinano yokanga na tomola mongongo te na okisoni liboso na yo na pesi yo maloba papa. Merci maman Africa. Bah, il m'a remonté na côté Kaming était à la radio. En fait, na la plateforme na biso elle est là. Donc nazo yebate exactement sujet za nini parce qu'il y a plusieurs il m'a remonté. Donc j'aimerais un peu écouter na yo kabato bazo loba pour na intervenir quoi. Na bi toujours le sujet Kimbangu mais na éviter na quel volet to ningi to ma débat na biso pourquoi elle est là. Donc maman Africa na côté kanani parents na baninga. Et puis, si nous avons besoin de message pour nous. Merci, maman. Papa, na gumba mili boso abwanya na yo. Merci, papa. Na jonge papa Robert Mukolo. Papa Mukolo, na bosani yote. Kokanisa te. Na jonge pa ina yo. Abe? Ngai papa mbola. Obosani ngai. Papa bolimbisi. Na juive moi. Afano arabenga kango nini. Nasali, mama, nasali. Afano arabenga kango perikese na joka ki mwa perikese na kopesa na papa mbola mwa 3 minutes na bongo toko ya kojunga ipai ya papa Robert soke ko tungisa binote papa mbola kamata 3 minutes na matondo mama ya nalingaki na bakisa boye parce que tozali koyoka merci vraiment na ndenge lisusu omemeli biso oyo babengi papa na biso mwana bilaka lukubika aye kati na biso naza sir bandeko bakoki na kobamba ye mabanga te parce que azali moto bon nakoloba ete azali moto na sansi nini mpe nakozonga mwa moke lisusu na koloba lolenge papa na ngai pakundungu autaki koloba ke tokoki kobimisa nyonso awa te mama parce que ntango tozali kosangana toyeba eke oyo papa azali kosala biso tozali bana ya mopepe bakangaka yango te mais ekomi nde ntango na biso ya kopupola vraiment na vitesse na ntango tokomi na yango omoni papa na ngai ndenge azali wana lukubika soki bolandi ye malamu ndenge ozali kolanda ye mpo ozali kolimbola ye mpo na bandeko nyonso bayeba azali mwana oyo akoli na kati ya oyo biso lelo oyo tobengi ye biso mais ezali na différence po eke ye akoli mais elobi teke azali molimo ntango elataka ekoki koya na mwana nyonso na kati na Kongo ndenge eyaki epa ya Kimbangu oyo ezali makila na biso Kimbangu azali makila
tango tolobaka molimo ezali makila ezali mama oyo ezali yo mama na biso tala ndenge oza komema biso na kimia ya lelo na radio ya lelo moto nyonso azali kotambola soki mpe mwana tamboli mabe olakisi kozali mama molimo tozali koluka oyo mingi baza comprendre te lelo yo kimbangiste soki olandi ndeko na ngai mwana bilaka lukubika limbisanga soki na lobi komona ye mabe lukubika alobi tango yango oyo mingi baza koyeba teke ngonga ya makambo nyonso oyo papa alobaki fumu kimbangu parce que tobengaka ye papa pona nini tango toza kobenga papa tozali kobenga mama elingi kolakisa makila mfumu ezali mokonzi ya makila oyo azali monene ayebi na kotala bato pe na kolakisa yeke yo ozali vide ozali olati bonyama cela veut dire sentiment maele na yo tango oza koloba kaka azali koyeba yo mbala moko ke ozali na maele ya makila te oyo ezali ya mokili te ozali na sentiment lelo likambo tozali koloba ezali likambo motuya tuna ngai mpona nini ezali likambo motuya parce que likambo tovandeli bakimbangiste bakanisi ke biso tozali koya to bana bilaka bakoya bakolongola oyo ezali soki bakosala nini bakoboma religion soki peni mais bien sûr tozali koya mpona koboma religion mais tozali koya mpona koboma kimbangu te oyo ezali biso parce que epai bango batie wana mama na ngai naza koyebisa yo lelo yo mama parce que lobi tango komona yango na bilili ozala na surprise teke ya koyeba eke mokanda ya papa mfumu esi ekomami ye moko pe motalisi oyo azali koya kotalisa bango sur plan politique ezali na kati sur plan économique ezali na kati nyonso oyo etali mama na biso po ete akoka kozala bien elongo na bana na ye ya basi violence kwa kozala lisusu te pe mondele ayeba te pe tango bakolakisa mondele parce que problème ezali wana nini problème ezali wana lelo toza koloba boye mondele azali toujours na koyeba eke na façon moto moyindo aza koloba ayebi directement ke oyebi ye te tala tina ba oyo ozomona basala bango comme politique na kati ya bakimbangiste soki olandi mama na ngai nakokeno molai te soki oyoki bango na koloba ngai nazali moto pamba tata nzambe me na mokili oyo tozali na se mama ngai nakobombela yo te nakoyebisa yo polele nzambi ezali nde ngai mwana na yo ya mobali soki oyebi na kotalela ngai nde makasi na ngai eyebi na kozala liboso na yo mpe moto akosimbaka ya kozala te mama na ngai totika kotala sur le plan spirituel ya papa kimbangu biso nde bakimbangu plan spirituel ezali oyo ezali makila ezali nde ya biso toza kokende nde korekipere kaka esika oyo tokangami batie biso basheni nde na makila eglize etelemi likolo ezali basheni soki bozali koyeba te bandeko na ngai boza kotala boza koloba boye tosangani en tout cas ndeko lukubika alobi ebele mwana bilaka vraiment ezali ke ata balobi ke papa jangenda azalaki mais nalobi moyibi akoki kobota moyibi te pomona moyibi pe akoki kozala mosantu aye pe kobikisa pe ta mosusu kolongola pe kochange nzela pe kochange ta mosusu image oyo bazali komonela papa na ye tosangana bandeko na ngai tosangana tozali bana bilaka tosangana po tolakisa batata na biso ke bisika oyo bango bazoya kose défendre bisika oyo bango baza kotia eloko nyonso to ezali nde mama na biso abandaki wana papa na biso abandaki wana yango oyokaki ke kimbangu azali biso pe soki toza kotelema tozali liboke moko
yango na lobaki na binoke esika wana ezali esika oyo mongo akoya kobina pona lokumu ya makila na ye mungwande akoya kobina pona lokumu ya makila na ye oyo nyonso ezali na kati ya mboka ya Kongo mukongo muntandu akoya kobina pona tina ya makila na ye mama tozali bato fumu azalaka na kati na mokili oyo abengamaki Kimbangu azalaka kolobela bino kaka lolenge nga nazali koloba moto makasi bolingaka koyoka te me lelo biso bana bilaka tokokende ti tokokoma ata kutu oyo parce que nyonso te bametieli bino na kati na Bible botangaka wana balobi na bino ke Noa oyo bakosi bino babi Noa asalaki bato abelelaki bato boya kokota me bato mosusu mpe bayaki kokota te ndenge moko toza na kati na Kongo mwana oyo aza na makila ya Kimbangu te akoyaka te esika bana bilaka bazali mpe akolandaka biso te po aza na makila ya Kimbangu te boyoka mpe bocomprendre mama na ngai na sepeli mingi na journée ya lelo bayaya na nga bazali bapapa na nga bazali mpe bino bamama mpe basi na nga bozali na kati awa boyeba ete tango ya biso bana bilaka ekoki sur plan nyonso oyo papa Kimbangu alobaka buku yango esili bokoyoka bino moko boko-comprendre bino moko pe oyo azali na makila ya Kimbangu te akotikalaka jamais na ko-comprendre na ye lisu ko région de papa na nga alobi pa kundungu ndenge alobaka wana me biso tozali bana na bilaka tango toyaka mama toye pona ko changer mokili nalobi bien Congo te me nalobi tango tozali ko changer toza ko kota na kati na Congo toye ko changer mokili elandanga na suka nalobi na ye ko changer mokili oyo ezali ndako ya papa na ngai moto akosimba moto akotelemelanga na moni ete na moni niveau na ngai te ata tango tosololaka papa oyo asimbi ngai azali ebandeli ya nyonso likolo pe na se nazalaka koloba likama makila banani babambanga mabanga te lelo oyo toyeba eke Kimbangu ezali biso tango tozoya kolobela onga papa fumu Kimbangu na tanga ye onga papa fumu na saki banketi na ye me salande anketi na yo pona koyeba eke yondo ozali Kimbangu moto ebandeli pe suka kati na mokili matondo mama na sukisi maloba na ngai wana matondo tata na landio o répéter na beteli o maboko solo ngai pe na o répéter ke likamo oyo uta mikolo nyonso oyo ngai nazolanda masolo tozosolola nalingi na limbola maloba na yo na babana nango bazolanda o basosoli te olobi tiboye ntango ozoloba likamo na eglize oyo etelami ozoloba ete eloko oyo na likanisi ya bapaya ni elongwa na bandi ekozala lobi to nsima ya mikolo elekaki kuna ndeko moko atunaki na yo alobi bakenda babuka l'église non basosolaki malamu te ezalaki neti balongola likanisi na mondele ememelo ya mondele oyo ezi wana mpo tozonga na kati na bobisu mpe ntango ozoloba likamono bolimbisi nayoki te na ba cravate oui na ma cravate tout à fait na ma costume alors tango zoloba likamo te Kimbangu ezende makila olingi koloba na biso ete boye nasepeli no mingi papa nasepeli no mingi mpenza opesinga kimia ozosala bokesani ya oyo tobanaki nango na libaneli ya moto Simon Kimbangu mosuni oyo babato tu bamonoki toyokaki moto moko asaki commentaire alobi nga nazali na preuve eti Kimbangu azalaki moto mais bien évidemment mpo abotamaki na mosuni nde eloko oyo tozolobelela lelo eze mosuni na ye te eza molimo mpe elimo oyo ekamaki mosuni na ye wana mpo emema biso nde eloko oyo ozolobelela matondo nake kopesa maloba epa papa mokolo kamata maloba na ye. Merci maman nazali nayebi te soki nazolanda ok c'est bon na kataki mwa moke te ni moko nalandi bino mpenza te na telemaki depuis papa Maurice oti sika wana nazalaki mwa moke libanda donc nalandi mpenza makambo mosusu ebele elobami awa te kasi tozali kokoba nga namoni boye bandeko toza na mosala ebele ou
baoyo bazali ko se dire qu'ils sont plus que les autres bazana musala ebele nakolinga mingi nazongeli likambo oyo mbala ebele tokendaka par question pouvoir posololi te bokena suka boye kozwa deuxième aspect parce que une église ou un pays n'a pas qu'un seul problème à régler, à résoudre. Il y en a deux problèmes, il y en a des questions qui peuvent être posées. Mais on a tendance à travailler comme un fourre-tout. C'est-à-dire que pour du macambonio, hors de moko eite. C'est bien. Compréhension ezali, chaîne d'idées ezali kolandama, ezali kokende. Kasi nalingaki nazonga moke kaka. Na mbutamuntu oyo master na ebite soka azali en ligne soka azate na répondre na ngai te soka azali mbuta salanga singi soko azali a poser une question alobi diangenda azalaki mwana muke age wana azalaki nango OK age wana azalaki nango akokai kozwa maloba ya tata na ete awa naza koyoka bino nyonso te boza koloba molimo ekitaka agité etalaka likambo te surtout moto oyo abengami ete azali na destiné na vie bandeko bana mosusu balobaka deja abotami abandi koloba bamosusu babotama na bilembo na nzoto bamosusu babotamaka na a perdre contact na ye céleste te à continuer que nango dans la vie pratique awa tozolo baboye bato mususu ba aliawa babotama na bilembo ya ndenge mususu ndenge toali koloba boye yango balobaka na bakongo kinganga semwa kifumu ntumbwa c'est-à-dire babotamaka na ba don particulier oyo ezali na bato eloko ya komonana eya ko se manifester dans la vie quotidienne. Ne me demandez pas, papa Diangenda Zalaki Ndengenini na bomwana nae parce que je n'étais pas là. Il est né en 1918. Mais selon un de ses amis, en 1918 wana, bakendaka 1935 pardon, bakendaka kosokola na mai et puis baza kolokotoba matiti na ba nzete tata wana lobi papa Diangenda Zalaki bango ba miracle. Bon wana ngana Zalaki kunate na monite, c'est un témoignage de seconde main. Donc, likambo ya nzambe, soko za moponami. Comment on savait qu'un bébé est né? Malgré tout ça, qu'on rejetait likambo ya Yesu. Mpe naza komona contradiction monene bande konangai. Soko tolobi que l'histoire du monde a été spoliée et que l'histoire est bandie et pas inabiso. Naza komona penza erreur oyo batu batanga mokanda wana tempona parce que c'est une des recommandations à Papa Simon Kimbangu. Psaume 144 la Bible ezali en entièreté maloba ya livre de mort ya Égypte. Soki toyebi ke bayibaki biloko na biso bakendaki nango. Quel mal y a-t-il bozu eloko na bino ba popoli yango bo redresser yango na ndenge ke contact boza nango na esprit bo corriger bisika oyo boko corriger parce qu'on nous a recommandé ça. Botanga mpobo kanga moyibi na eloko. Donc wana, c'est une question qui est tout entière. Tokoki ko débattre yango na mikolo mizali koya. Nzokande, mwana bilaka azali kotuna problème ya pouvoir. Naza koloba boye. Les kimbangistes n'ont pas le pouvoir ou ne détiennent pas le pouvoir. Mais bazali ko légitimer pouvoir par rapport na liloba ya papa Simon Kimbangu na 1921. À chaque fois que tu mokonzi ya mwindu na kati na mboka, les kimbangistes qui sont restés perchés na kati ya liloba wana, baza komona chaque jour l'accomplissement de ce pouvoir. Le pouvoir a un siège. Les sièges s'encambent. Donc, tout ça la confusion. Je ne sais pas ce que na kolobaka mbangu bendenge nini. Oko expliquer batu bako zongela yo kaka les mêmes questions. On dirait qu'on ne se fait pas entendre. Donc, na nyonso wana source de pouvoir na exercice ya pouvoir eza makambo mibale bandeko. Donc, nous ne pouvons pas aller plus loin.
bango batu basala organisation ya bamboka oyo toza kotambwa nango organisation politique badivise ke pouvoir na législatif na judiciaire mpe na pouvoir oyo enfin, judiciaire législatif na parlementaire misato. Alors bayeko bakisa quatrième pouvoir qu'est la presse. La presse akozwaka makambo oyo ba niveau nyonso wana bazali koloba soki tolobi na démocratie yango wana soko tokei na makambo ya molimo bino bato boza kozwa milimo bino bato boza na gestion ya milimo na bino bato bokoyeba soki molimo yango eza koya na ntina nini soki eza koya mpona kokonzela yango bato boyeba ndenge nini ya kokitisela yango epai ya bato. Ne nous attardons pas derrière moto alobi moto asali boye et puis tout le monde s'attarde, tout le monde s'acharne dessus. Je crois que les choses doivent aller à l'essentiel. Ce que toza kosala ezali préparatif ya peuple congolais pour la prochaine prise de pouvoir, ça doit être suivi d'un écrit, c'est-à-dire qu'il devra être diffusé. Ce qui boyete donc to senga d'esprit et so batunios. Pour être batunios va comprendre ndenge moko. Or difficulté moko ezawana. Ba msusu ba ko botama, ba msusu baza ko kufa. Bamisusu baza kotemuka po bayekoli bamisusu bayekoli te baza kokola na buzoba bakomi na âge avancé. Donc na société ezali roue eza ko tourner, tout le monde ne comprend pas la même façon, tout le monde n'arrive pas à la vérité le même jour. Ezali kokende, d'où il faut un travail d'entretien, un travail ya kubongisa ya koyebisa, et tout ça ça devra être fait. Je crois que ndenge tozaka koloba boko vanda 5 heures 6 heures assis na place moko total nan problème à santé. Bon, vous êtes des jeunes, batunion so baza jeunes, moi je suis pas malade, mais ceux qui nous écoutent, il y a des vieilles personnes qui nous écoutent. C'est trop long. Mettons de l'ordre dans makambo na biso, gérons 2 heures de temps max, 1 heure. Le lendemain on fait une autre mission sur un autre point et ça avance. Comme ça, plus que c'est long, plus les gens commencent à se redire, à dire les mêmes choses et ce n'est plus intéressant. Donc, namususu oyo boza koloba que tozali kozongisa na boumbu bandeko. Si la mission de Tata Simon Kimbangu, je dis bien si, est universelle, il n'y a pas un retour. Il n'y a pas to sangisa bato. Une peau ya fleur et kozalaka na ba fleur ebele na kati mpona isepelisa moto asali peau de fleur. Nous sommes des races, c'est vrai, nous sommes une race arriérée oyo bato banyokoli mingi, c'est une réalité, mais maintenant soko biso to telemi, ce n'est pas que ce to telemi to tia bato basusu pe na sima, parce que la mission de Tata Simon Kimbangu est universelle. Donc voilà oyo moi muke nazaki nango na ebite mama Afrika soki ezana biyano mususu na répondre te bato ebele balobaki na ngai ke na sauter naza ko répondre te et tout ça. Bon, donc bokoki ko rappeler ngai na 2-3 minutes na koki ko zongela soki na koki ko pesa mamuke eyano, mais sinon te totia ordre na makambo tozali ko sala, c'est trop long, trop long. Donc voilà. Toko kotala nanu esika wana mpo tokoka kobongisa yango nazongisi mpoke me nazozela yango lisusu mpo okoko rappelenga ba question de rebond soki ezali mpo na ngai matondo tata. Yambo napese motion moko esengamaki epai na papa ngai nalingi nayeba papa Molisho ozali papa naza toujours naza na patience nde nalingi nango depuis kala bato nyonso bazoloba bazozwa ta me nga so nalobi ekomi problème nazozela kaka parole ete problème ete yoka oyo esangisi yo na ngai eleki makasi na modindo kolekelo ekaboli yo na ngai naza kobomba yo lokwa jokere na ngai ya motema ata yo ozoki nango na posa te moto tanga bombaka jokere na ye eza karte na ye wa bataka wana mpenza abombaka wana napesi yo 5 minutes loba na kimia koda suka te papa to bundesu te to so bundisi ka to bongisa ezaka bibungu to bongisa kamata 5 minutes na yo loba o eze yo na mposa na motema nde na kebisi yo na kebisi yo nazokengela yo nalingi makambo na racisme te nalingi ma français ya makasi wana ya mafutre te
nalingi mbeba te me lobo eza na motema jwa maloba papa sheri jwa merci mingi ngai comme d'habitude na respect naza na respect ya media mingi papa yaka pembeni ya micro mpona yoka yo malamu ngalinga akoyoka pusana pembeni ya micro papa ok nga na mtu ya respect mingi bato bayebi nga bayebi na sens ya respect mingi na vie na ngai donc yango na pourquoi chaque fois so na devant na média naluka toujours na bana na présentation nasala présentation oyo te mpona publicité obe nayebana nasala yango mpona bongo te nyonso oyo ezaka mpona likambo démocratique république ya Congo ezaka mpona yango eza mpona koluka koyebana te eza problème ya vie na ngai te eza te ndenge nga na vivraka kombo na ngai Shindano Molisho Jackson nali ressortissant ya Sud Kivu na Shabunda nali Murega na botami à quelques kilomètres na Bukavu nali Congolais na fandi na Scandinavie nali combattant très déterminé à jamais pour la cause à Congo na sepeli trop ne mama Africa a pesi nga sous confiance pour na ko pesi nga sous parole na intervenir na kati ya mission oyo na sengi bolimbisi na ba frère mususu awa na ba discussion meki oyo esalemaki liboso parce que nga take combattant nazo comprendre que politique nambe na bandeko na ba rwandais à chaque fois que bamoni que non congolais a commis que se tourner contre congolais et pas na bango za lokola victoire et pas na bango za lokola célébration ba célébrer ba sepela donc na limite na conflit na bandeko na ba congolais to na ba différence mais to na moment mo za tellement urgent ba discussion que soit na quoi que ce soit to ça lango plus tard après mais to sangana na mon cher bandeko to bundisa régime oyo to se débarrasser na ba étranger oyo bazaki Congo en otage pendant plus de 10 ans les loyo pour te libérer pays en même temps surtout bandeni ni toko sala toko faire face na ba occidentaux ba multinational oyo bangonde baza origine ya malheur ya peuple congolais en particulier et peuple noir en général plus de décennies. Alors pour intervenir na sujet lelo oza kimbangisme ngai na loba kia déjà na ki clair na ki tout à fait papa, clair on va y aller 3 minutes papa ah ok bon ok rapidement oui na ngana ba ke kimbangisme eza na loba yo ngana ndimela papa Kimbangu na ndimela papa Kimbangu comme serviteur de Dieu na ndenge ya solo na ndimela papa Kimbangu ala mosali ya nzambe ya solo na yebi yango na nango toujours na motema nanga kino lelo lo bandeko na so ba kimbangise ne ba intervenaka awa na kana bango tout à fait d'accord mais eloko mokaka problème na ngai peut-être bandeko na comprendre que vous avez une incompréhension ozomona ngana zolo bake ba frère ba sœur toza biso so elongo mais tala tokomi na 2015 na janvier l'air est grave c'est-à-dire tokolekisaka tant mingi te tolobelaka kaka afe kimbangisi oui kimbangisi toyebi yango eza religion moko ya fierté ya Congo toyebi yango mais toconcentre mingi temps mpona koluka koyeba ndenge nini fo tosala face ya batango ndenge komi mokuse ndenge tolibere Congo na situation extrêmement dangereuse oyo Congo ezwami nango lelo non seulement tous les libérer Congo na ba Rwandais mais tous les pays sous na lobango ils ont deux grands problèmes ou peut-être ba Congolais belé ba loba na ba radio awa mais ba comprendre bien té ils ont promis balé ils ont motu ils ont minene minga ole kambeka ole okina ba distraction ba masolo muso zanga tina
tous les sabalés na babilo qu'on a té mon cher tozalaka surpris congolais so yebi makamuna ngina lobawa na 2001 biso so to aka surpris ba comme la exception na télévision to mona ka la exception ke yaki eza jeune homme moko boye yende mutako be président ya Congo to ebiete kota uta eloko moko te na suka te ko découvrir comme na Hippolyte Kanambe. Donc surtout autres kaka qui dit kaka boye au lieu que la minute tout se rassembler aux moment il y a tout se rassembler tout trouver solution à faire tout trouver candidat au biso à peuple congolais OK tout se rassembler tout koutani tout choisir une telle personne un tel candidat par exemple Denis Mukwege docteur Denis Mukwege ou afana docteur ya docteur Panzi ou a traité basi depuis plus de beaucoup des années. Donc papa maman na komi na suka zela na ina suka ça peut ça 2 minutes. OK papa 5 minutes aussi. OK na komi na suka. Na ina rappeler kana bana mboka ke tout le plus rapidement possible. Au lieu tout le l'air na koloba biloko bele lo ba mana ba radio air mona koprango air moko bien te na mutu na ngai ba koloba lo so oyo eza na nzela te au lieu que tout ko comprendre que tala to comme na devant urgent to luka to choisir mutu nini oyo après Hippolyte Kanambe Rwanda so akei nani nde so a Congo to ko proposer as a leadership ya Congo ozo comprendre. Oui papa moi ngana lingi biso ba Congolais to se concentrer mingi na ba débat ya boye parce que yango ndiko sa mboka poto ngana et puis to ba ndenge nini to solo na ba multinational po bato yo baza extrêmement dangereux malgré ce to solo baloba awa ba na lobi ba tunyo so ba ebi papa moi mama Afrika te mama c'était la solution Joachim Joachim, maman, tu l'as dit là. Joachim a fait des documents moko. Ils ont dit lobby. La Congolais nyoso. Bazaki document lobby. La Congolais bazaki document. Document on a Joachim Zambwana. Atindaki pe ba Congolais nyoso. Na lingi ba Congolais batanga document on a ba comprendre. Ndenge nini plan ni mundela sala pona Afrique noire. Bakongole batanga document o Zambwana atindaki pa bana mboka nyuso ezala Robert Mukolo ezala nani que ce soit batu nyuso baza document o Zambwana atindaki batanga document wana pour ba comprendre ndenge plan ni mundela sala plan na esala pour l'Amérique latine esala pour Afrique noire pour Afrique noire donc ça un danger donc ça makambo sérieux to baloba mama mususu awa tena radio o ezanga tina Jackson batebele ba mona ngai ngani na alboma me ngai baloba mambo za solo ngai Jackson pona combattant na kubona na mboka na ngai kino na suka. Merci trop, merci mingi ingeta la lutte continua et la victoria est certa. Merci mingi maman Africa. Merci papa, merci papa pour kati ata parce que ngai koma ki komate yaka lokola fulfulu c'est koma ki na roketo karate mata na moto omoni papa soko barobi 5 minutes po yo na ngai to bunde sute ngali ngakate yo na ngai to bunde soko tali malamu ngali ngakate soko na robi 5 minutes papa yo to sabe 5 minutes po to komoke na suka alors bawo nyonso bazola na biso na lingi papa alobi likamo moko nde to sosola kite na lingi na limbola papa bu papa alobi soko mi présenter ke ezepo boye bati ya ze nani ezaka pona lolendo te mpe papa alobi boye ya lingaka mingi to ye bati nani oyo akoyaka na sima yango wana alingi te tolekisaka mangonga mpama na masulu tozobeta papa toyoki posa motema na yo na pesi yo merci lokolo lobi yango au moins lelo sosoli yo malamu po évidemment moi ma désaccord yaka soko incompréhension ekoti mais nango na isika na yo pe na lingi yo kososola biso tolingi tiboyi ata soko masulu tozobola wana esepelisi yo te maradio ya mandeko na yo bizibili oba makambo na pomba makambo na mobutu ya lobi makambo na nyonso soko moni na ngongo biso tolekisa lere yo ke nano kuna ai olobi nano kuna bongo ko jonge ya biso sima me kosanga isumo te papa
mokolo ekoya tokobongisa mokolo yo okoyaka yo nde mpenza nde tokotikela ongungu obetela biso lisolo ya makambo wana nyonso me lelo eza mokolo na yango te papa koluka ngai su bitumba te merci bon bolimbisa ngai na beli su mafolo ni moke maloba ezeki ya nani mpo tokomokenda na suka nalembi mama nalobi nambala moko de émotion ngai oza na nsima na ngai. Bon, allez, je suis perdu. Nakomo bima libandi, papa molisho bimisinga libandi. Nasuki amtembe. Bon, papa mastore, kamata 5 minutes après topesa na papa Andrai, bongo, toleka na une minute vraiment tokangai, mpo na lala na kwa kokwe ya crise cardiaque bino buzie nano balengi. Papa kamata matondo mama Afrika matondo mingi. Biso nyonso totoyiba na Congo. Tumelaka pe bozo, tumelaka pe chisungu, tumelaka pe agene, tumelaka pe kaporoto. Donc soki bandeko ba kolangwa ba ete biso pe tulangwaka. Tumelaka pe makaya makasi, tumelaka pe na mungulu. Donc mutu abangisa biso te, tofongwama miso ga. Kongo ezali ya biso nyonso tu. Tozali kosola makambo etali Congo, ezala makambo etali kibonzambe, ezala makambo etali bayi politique, et nyonso tu mambi o etali Congo. Nekasi na moboko ya likambo ya lelo, tozali kosola mambi o etali bonzambe to makambo ya molimo. Donc ndeko na bolimbisi kwa na kidikidi te, pamba te soki okanisi ete yo ndo ozali mapinga keba bamapinga mpe bazali 43 mpe bazali na kati ya masolo oyo na kati ya masolo oyo kobosana ete tozali mpe bacadre ya baparti politique to mpe ya baplateforme oyo ezali kosolola na makambo etali politike ya Congo. Ndeko kobunga te ndeko soki ozali kobanza ete yo nde oyi kombata ya solo nde obandi makambo ya kikombata nga na koloba ete kikombata ebandi na Angleterre biso nde bato tobandi makambo ya kikombata na Angleterre ndeko mbola ayebi yango epuis na ngonga oyoyo kombata soki okangami na elamba ya kikombata ndeko yo olali pongi ya babebe toza na ntango oyoyo ete tosolola bosolo ya Congo wana na banzi ndeko ososoli likambo toza na yango ezali ya mbilinga makambo oyo ezali kopesa biso kanda na ekoloba siko atake 43 maseki ya lisusu te mpo nde tosalola boye soki tokutani na bamisusu na nzela na banzi bakotelema kutu te soki tolebi tolakisa oyo ezali discipline militaire bolimbisi bandeko mpo milimo emati oyo ezali makambo ya zage bandeko na biso bakimbangiste toye kolobela bango pamba te tolingi tozonga na Congo tolingi biso bana ya bilaka tofandisa oyo ezali biso tolingi maseki te pamba te tomoni mokili ndenge ezali kotambola kidikidi ekoti to na Congo na kati ya kidikidi wana bandeko na biso bakimbangiste bango bazali na bilamba ya bakristu mais bazali kobima na forme ya mvuluzi kimbangu yango tolobi ete il faut tosilana na bango atake bamibali totia mayele likolo ya mesa na sepeli na ndeko Lukubika makambo nyonso to alobi ezalakisi na mpwasa ete bandeko na biso oyoyo ya kimbangiste bazali na kati ya libungi baya na baformule ebele te puisque emonani mpwasa alors babwaka idéologie na bango bakota na range ya bana ya bilaka tokende tosikola Congo tofandisa kimbangu totombola bakoko na biso po batu na batu basali na balokota na bango batu na batu balivre batu na batu basali na emoniseli ya mokili na bango biso nzambe wa bakoko na biso mvidi mukulu apesi biso kita apesi biso mabele apesi biso mai pe atie biloko nyonso tu esengeli na biso tosalela biloko oyo ezali na mabele na biso
tozali na ntina te ya kozela biloko euta epai ya bapaya. Bato bazali kokufa nzala mpo bayebi ntina ya biloko oyo ezali na mokili na bango te. Bato bazali na bilona me balingi kolia yango te, pamba te bango bazali komona kaka esengeli biloko euta na mikili ya mindele. Nzoka na mikili ya mindele bazali mpe na biloko te, pamba te towumeli mpe na bamboka oyoyo malili se malili nzete ebotaka mbuma ya balonga te, alors ke bamanga nde ezali na Congo, alors ke bapaipai ezali na Congo, baavoke ezali na Congo. Donc biloko nyonso to moto aye nango besoin mpo avivre na mokili ezali na kosenga na bandeko na biso bachange badiscours na bango oyo biso tolingi ete batika makambo ya mindele na mopanzi. Kimbangu ayaki kobundisa makambo ya mindele e aye kati na biso bilenge mpe atalisi biso bosolo. Donc yango toza kobelela bango ngonga ebeti tozonga na Congo, tosikola Congo, tosalela bwanya ya bakoko na biso oyo basalelaki na kala oyoyo esalaki bango bavivre na harmonie na mokili. Tolingi kimia bandeko bakufi ebele na Congo, totia point na makambo wana, tomatisa kibokoko na biso, bakoko na biso basepela, biso pe tosepela nde kimia na biso ekofanda. Depuis modèle oyo ekowuta na Congo nde ekokabwana na mikili nyonso tu oyo bayindo bazwami pe pourquoi pas bamindele balanda modèle na biso po biso lelo oyo ezali mundele, alors que mundele na modèle de référence na ye déjà ici akwei économiquement mundele akomi na baproblème. Toza kovivre barecession awa na mboka oyo tofandi, tozali kovivre bamakambo ebele. Donc esengeli na biso tozongisaki bobiso mpo tozala mpe bamodele. Matondo nazongisi maloba. Matondo tata. Alors papa André nakopesa yo 1 minute bungu nakoya kozonga sika awa ipa papa mopaya na ngalo ya motuya mpo yende maloba na yasuka tokokanga bisaka na biso lelo mpo topemisa mabongo na biso. Papa André 5 minutes na matondo mama Afrika ozali mama ezali kati na donc kini kozala nayebi boye nakoki kotuna motuna oyo naota Robert ekolo donc sans que verbe na conjugué donc nayoka mais nakotika yo mama nakopesa yo motuna wana nakotuna na nsima eloko wana eza kotanga sikoyo notanga yo kongo sikoyo nakotika yo sikoyo otuna yo motuna oui pour le 25 mai de chaque année, le chrétien kimbanguiste célèbre la fête de Noël, symbolisant la naissance de l'enfant Jésus. Cependant, à l'église kimbanguiste, cette fête coïncide avec la naissance du second fils du prophète Simon Kimbangu, appelé affectueusement Papa Dialungana Kiangani. Tout pouvoir, sujet tout pouvoir est toujours pouvoir politique, ils ont accompagné le pouvoir scientifique, le pouvoir spirituel. Si on a un qui et c'est notre consommer parce que biso bandombe donc on vit vraiment selon les règlements qui enregistrent livre vert ou peu importe. C'est-à-dire qu'on vit selon consommer Congo. Quel est notre consommer à biso? Alors, si Koyo, bango balobaka bien, pe tout à l'heure on a fait l'autre à conclure, yezu tobelaka yezu ya muyindo. Yezu ya muyindo, yezu oyo ya humilité. Or, moi je master olobaki, surtout tali madame ya oyo biso. Théologie na yango est une théologie tout à fait différente. C'est quoi la théologie? Surtout que la théorie, c'est quoi la théologie? Alors, ce que parce que Yesu oyo bango balobaka ezali na moyendo et qui va fêter à Noël pour la vidéo de Noël. Yesu va fêter à Noël pour la yelungana. C'est qu'on a entré et cooké na bango. On a donné le zéni. Bakuma et cooké l'église ya kolo Yesu ba fêter kimbangu. Siko kolo Yesu wangu atile kimbangu oyo babengaka moyindo ye wana dialungana sans oublier que motanzangona akoki kotémoigner ete bakimbangiste kala
bazalaki kofete le 25 Noël le 25 mai, kasi le 25 décembre. Alors, le 25 mai, on va commis sango yango ezalité qui va bénir bango na écuménique. Pour kala diangenda baza ko fêter le 25 décembre. On va fêter le 25 mai. Alors, Yesu o le biso dans ce cas bandeko na maman. Donc, ezali dialwana, dialwana comme Yesu. Ce que ceux qui va contester yango awa ezali na esprit qui bangiste na site bon ezali kotanga yango. Que bazali ba chrétien et qui Yesu wana dialwana. Siko biso bana belaka. Tango tokoya ou bien est-ce que biso bana belaka est-ce que yango ki toza kolunga est-ce que tout le kimbangu selon vision kimbangiste ou toza kolunga kimbangu selon bokoko na biso. Alors ceux qui toza kolunga kimbangu selon bokoko na biso biso na bango tozali likambo côté et c'est vrai parce que photo na biso tout il faut likambo et si la photo de l'autre pas pamba te donc toza kolunga yango pour tout comprendre. Alors biso ezali likambo consommer parce que tant on ça kolobela que ebuta pa na biso depuis l'Égypte antique mais tokolanda les mœurs égyptiennes ou Égypte antique n'ont rien à voir avec la Bible. Et puis Bible nous connaît so tangi ba culte à Mithra tout ça on a tangi mythologie grecque. Ce sont que des mêmes choses, il y a que des noms qui changent, de ça qui change. Il est né d'une vierge, il est né de nain, Mithra aime de ça, et zali bilo comment okara partout ba sala yango. Bref. Donc ça veut dire pouvoir na bango au bapé sera président donc il s'accompagnera avec une spiritualité chrétienne. Prévenez bango kanabiso parce que ceux qui vont dans le calendrier on parle de calendrier mais calendrier tout utilisaka il y a toujours le calendrier moko chrétien aussi mais sauf que bon bâti le mai bali pena décembre. Alors dans la ligne sikoyo otuna mbuta mukulu est-ce que na ndenge no tikoloba Yesu sikoyo balobaka biso ye wana ya longana soki de longana donc bon tatia kimbangu na ndenge balobaka biso ki Yesu tatia kimbangu donc longana to tatia kimbangu pour ana mwana de Noël 25 mai papa de longana bakomelo awa eboto mingi tata papa mukolo metuna oyo koma yango bolingisi zambwana metuna oyo koma yango pono nini pourquoi tokumi na suka ngai nakokamata maloba na ngai ngonga na ngai ya maconclusion nakopesa na papa mopaya na ngai ya motuya pono oki mpasi lokwa ati azalaki na biso banali baneli nde nayebaki te ti azalaki aho papa mokolo na l'émission ekoyaka peu importe le sujet yambuti tokoto na sujet wana fulani tosungulu mpe mpakala okoyanolaka nano na metuna oyo bipai oyo babana bamoniti oyanoli te mpe na oyo kuteuti kotunamela yo sikasikao nde soko papa na ngai mopaya nini na maloba oyo nakopesa na ye te ye mpe d'ailleurs pa soko animi motuna oyo mpe na baloli yango mpe na ngambo na ye mpo etala esele na ye nde nalingi mingi tolingi yango biso baso tobeteli yango maboko ekozala malamu ye mpe ayanola biso na boniboni ye azotalela me papa mokolo yo mpe yano na yo to be yano na yo tokodilisa yango